Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Bonsoir, bonsoir, bonjour. Nous sommes sur la vidéo Maman Bijou dans la Lelo. On a découvert moi aussi dans Congo ya Bijou d'or. Lelo Maman Bijou d'or dans une émission T. Lelo la yeka ko sipele lo mona bino na za moi vert na nga beleze. Ma vie na mila masangate. Na ti moi beleze na nga. Ki kaka nazo mila pona esengo o tozana mo. Pona akitema ya notre général Elvis Palanga Naweji. Notre général a libéré le dossier Oyo Azalaki Nango, ça fait longtemps. Notre général Azalaki innocent, Bakati Makambo, Yango Biso, tout aux CPA, Biso, tout aux CPA Simanae, parce qu'Azali général Oyo, appelé ça Biso fier, Namboka Biso Congo, général Palanga, policier du peuple. Yango Maman Bijou dit non, non, il faut m'appeler na CPA Naye ensemble. Malgré Azala Congo, Azala Poto, Nazo CPA Naye ensemble. Vraiment félicitations mon général. Vous allez qui fort. Naba. Moment où tu es le cas. Nzamba tika kiote balobi. Yanzambe zaka yanzambe vérité. Et y'a la malembe. Mais c'est pas ce qu'on écoma à kaka. Donc vraiment gros bisous ici que vous allez la famille non mobile de ma part. Zala bien zala toujours yo za soda. Ya makasi au bundela mboka na biso Congo. Ba bengi nini policier du peuple. Maman Bijou a appelé félicitations. Woumela et Sikozali, on est ensemble. Check. Les nommés Kalunga et Kabuya ont affirmé que le prévenu Palang n'a pas tiré à l'aide de son arme GP lorsqu'il a donné les go afin que les instructeurs commencent à tirer au passage de la deuxième vague deux apprenants. C'est l'extrait de l'arrêt de la haute cour militaire rendu ce jeudi 24 février 2022 dont l'affaire commissaire divisionnaire adjoint Palanga Naweji Elvis poursuivi pour homicide involontaire. Lequel arrêt a innocenté l'accusé. La haute juridiction a lors du délibéré conclu que les doutes persistent dans le fait mis à charge du prévenu, étant donné que l'organe poursuivant n'a pas pu apporter les éléments de preuve prouvant la culpabilité de l'incriminé tout au long de l'instruction. D'où les prononcés de cette sentence. Disant droit, la haute cour militaire dit l'action publique mise par le ministère public recevable mais non fondée. Elle acquitte le prévenu Palanga Naweji Elvis au bénéfice du doute et les renvoie des fins de toute poursuite sans frais. Qu'en est-il alors de l'action en réparation des dommages mis par la partie civile? Elle se déclare sans compétence d'examiner l'action en réparation des dommages mue par la partie civile Louyinda Mangamo Ntela Toussaint. Elle met les frais d'instance à charge du trésor public. Ce jugement de la haute cour militaire a été salué par l'assistance présente à la dite audience. Général, Akouza, moi je Goumela, seko na seko. Yakuza bwana na yo, goumela, seko na seko. Bwana na yo. Tokotana biso tolata voyant simba mbogar tala hey ezali na ndenge na yo mwani balobi
na ndenge na yo mwane ka eye na kati ya matonge maison de passage na biso ya ngoyo maison de passage na biso eza na ba climatiseur ezali climatisé maison de passage na biso eza na matonge na Irebu A37 maison de passage na biso toza na ba appartement oyo ezali ya 2 chambres salon cuisine tous les 2 chambres wana eza na ba toilette na kati maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon salle de bain chambre na cuisine tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette na oyo salle de bain na ona kati chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati chambre oyo ezali chambre salon cuisine salon ezali ya munene comme okoyamba bapaya na yo na kati comme okoki koyamba bapaya na yo libanda mai na biso ebimaka kitoko courant na biso toza na balune ebele toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe ndako na biso ezali sécurité eza na sécurité ya makasi maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino mwana nyonso to ya poto benga numéro oyo ozomona réserve place na yo mpona ozwa place na yo ya kolala na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique oyo bazoteka baduver bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana tozali lisusu na nini voiture oyo totie na disposition na bino bato bozoya na katikati ya maison de passage na biso oyo tobengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV, contactez numéro oyo moni, réservez place na yo, ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo, okozala jamais déçu. Merci. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye. Oui, botali vidéo na biso ya publicité, voiture na biso eza na Congo, mutolingo kende na yo Congo, contactez Bidor TV na voiture oyo tu komona okozala jamais déçu parce que Mama Bijou d'Or alobi eza po na biso ba diaspora. Mama Bijou d'Or naza na besoin ya ba partenaire. Yo partenaire place aux alliés, contactez Mama Bijou d'Or. Mama Bijou d'Or a besoin de micro, Mama Bijou d'Or a besoin de ordinateur. Vous sepelez na musala nanga soko lingi au soutenir Mama Bijou d'Or na musala na ye numéro nanga ezawana. Merci.